ba négliger général des fois na baninga na ye et puis ba négliger na ba star congolaise et puis ba négliger ye ba bandaki deya mebele ba boma ye na era wa Kabila yi chauffeur na ye ba mema en exil forcé moninga akufi ata présence ya leader moko te exact eze bino ba passer wana ba ataki komba bene na biso nyonso wana bote ya biso ni botikela biso héritage ni biso tobimi na mystique ya fourmi biso moko bino bolingi bo bano suspendre bato bongo mabe o bino bosala nana suspendre bino personne et puis ba mabe so bosala mabe lelo nana suspendre bino po mutu moko totika ne papa ya logique ezalaka bien kelani na ba passer na bino voilà bino bosali biso te boya ko gérer biso nde moni bulu yeke kokota eloko wana ekota bulu yeke po biso tokotelemela yango voilà osomona tokotelemela yango biso na badodo kamba tokotelema yango na baconfession mosusu tokotelemela yango ngai na peti na nga Mike parce Mike toya mabe te ye moko mpe akomonaka me vie na ngai ngana na problème na motu oyo ye azokumisaka ye asoutenir na États-Unis na procès na biso elongola avocat ntango avocat alongwe eza occasion oyo atikela ye Mike pour asa démarche ya garde. Donc j'ai fait beaucoup de travail, peut-être d'ailleurs bien monté, mais c'est moi qui fait travailler non, laisse le papa. Mon pasteur, question pour toi de belles filles, toujours tout pasteur de les amis na mitenge. Mais na mitenge ya pouvoir ya basakata. Mais Wera ne peut pas chasser c'est son produit parce que Aza Wera, c'est le son de Wera qui est dans Sankara. Bako boya na te baza éternel. Na aux États-Unis après na ke France. Après France. Na ke Schengen. Après Schengen. Et la benda bika. Face à face na boketu waya. Oh. Face à face na boketu. Il est toujours mutu kola pondu à 4h du matin mutana na ya grand Peter. Ya. Ko sombele bakisi. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Ok na mode ya paiement soit PayPal to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Salut très chers internautes de Congo Mokili, c'est Ibrahim Abdi, votre humble serviteur. Aujourd'hui, j'ai vraiment le réel plaisir de recevoir pour vous le prophète de la nation, autrement dit Pasteur Denis Lessi. Avec Pasteur Denis Lessi, tout ce qui est dans l'actualité politique, musicale, pourquoi pas tout côté un peu naba Mouzindo, parce que le prophète en Walobara et ça rappelle battre vraiment pousser à Rotala et puis Nabiso bateau tu as rappelé verrier pour que binonions tout ensemble les Botala Rabiso. Mais avant de commencer d'abord cette émission, je salue Mamie Kimberly depuis Londres. Il y a Lucien Chibango. Mamie Kimberly, c'est un mot vraiment qui t'a quoi ça vraiment c'est belle pour ça comme Anetti, Mamie Kimberly, mais bako karaté. Aline Mwimba depuis Paris, Papi Fort depuis Canada, sans oublier la fondation Marie-Jeanne Ikombe, Sagui Chilombo Kazadi Nabosaniote, Capriski Nabosaniote, Anelka depuis Paris. Je reçois pour vous le prophète de la nation. Bonsoir prophète. Bonsoir. Bonne santé et puis bah faites les. Non, ça va. Faites les bien. En 2022, chance, gloire à Dieu. Ça va, pasteur. Mais pasteur, avant de banana l'émission, tout en moi et le mot qui l'honorable Jean-Marc Aboul, je ne sais pas si tu es informé. Non, un commentaire au PSAT parce qu'il y a une vraie histoire. Je ne peux pas au côté là au monde où il a habité. Mais il a habité sur un compte à rendre ou bien ils ont incompréhension ou ils ont
nani to nani aza na kati ya ba conflit, donc c'est compliqué na makambo tozo sala po mboko so côté de kambo yebi mutuna makolete et ko créer un problème makasi. Kabunda zamu tout le monde respectera trop. Pourquoi on doit aller saccager sa maison? Point d'interrogation. Je crois que dans les jours qui viennent, l'éclaircissement sera fait. Donc je crois que Batoupé Basunga, président de la République, pour Nababi et il y a trop de scandales à niveau il y a parti naé, à niveau il y a collaborateurs. Donc le scandale se succède. Babiloko mo inexplicable. Donc il faut mon konza beta le bon à table pour redresser ba troupe naé pour permettre Yazwa à subir biloko anaté. C'est pas bon. Vice-président assemblée, président AI, bon, saccagé au quota, c'est trop fort. Mais c'est un message que j'avais déjà donné depuis longtemps. Je crois que il y aura beaucoup. Parce qu'il y a pas Otikate, tu vois, à Otikate, bon, à réagir ça peu, tout le monde compliqué. Donc voilà, donc c'est déjà au moins ils ont même la rupture, c'est pas bien. C'est-à-dire, on peut ça prophétie Moro. Dans le bail, on va fin, à l'année 2023, il y aura beaucoup de désordres côté de l'IDPS qu'on risque de la fraction ébélée. La fraction est banane. Quand Moutamoni Gaza est humilié, à Boudépé, c'est comme si Batindi Bango, donc beaucoup de réflexions. Alors, tu peux avoir une fausse réflexion. Souka la division est bandit, compte à rendre, c'est pas bon. Moi, je crois qu'il faut le chef de l'État à gérer la troupe pour permettre tout qu'il y ait un ordre dispersé. Il a besoin de cette élection 2023 pour passer en second mandat pour assister sa vision à Zanango. Il n'a pas besoin de beaucoup de théâtre. La première chef de l'État. Voilà. Bino bato boza mopanzi ya papa mokonzi mboka bomeka mpe kosunga ye osala bien ndenge le pasteur de Nilesi, mais pasteur de Nilesi prophète de Nilesi, prophète écran prophétique et ça là parce que tout le monde m'a belé l'équipe, tout le monde autrement dit le président Vital Kamerhe a été libéré, tout le monde 007 où est le bimon na moko héritier Watanabe Maramutu qui toko de père aux amants lumière et papa tout le monde est sous Fabrigaz à Betty concert. C'est vrai qu'il y a eu un peu de nini, mais tout ça les analystes au monde tout ce que pasteur de Nilesi disent nambo kana biso et les gars vraiment bien. Ça veut dire que Nzambe azara quatre c'est Nzambe vraiment la bosolo. Oui, bazo juger par rapport il y a analyse, il y a musicien, analyse. Parti on a benga toujours partie protocolaire, c'est-à-dire il y a le sacerdoce royal. La royauté, quand on y aura royauté, c'est protocole. Moni roi il faut attendre la bouée, il faut le baboué, c'est-à-dire la partie wana il a la partie nazali pe kolakisa na batu ke nazana makoki ya ko interpréter na makoki ya ko analyser na interpréter ya ko kota na domaine nyonso et na kotisela nzambe pour na pesi écran prophétique ya ba musicien na pesi écran prophétique ya ba politicien mais c'est ça au fait message na ngana kota nango et la côte si moi moi un peu de quoi moi comédie mouké comédie peut-être mais pour na koyé batu tu vois moi là quand on a batu ça net baba mon ngana na sous pasteur oh je suis pasteur mais c'est mon style de gagner les âmes c'est mon style d'aller vers ces gens-là donc yango moni bateau bazo bloquer processus prophétique et pas nanga zo courir arrêter baza il y a un piège, il y a Arche de Noé. Voilà. Parce que moi je suis Arche de Noé, donc je suis là pour tout le monde. Et puis voilà quoi. Donc c'est un peu ça. Tu vas mon en tant que prophète, tu vas mon en tant que évêque, tu vas mon en tant que serviteur de Dieu. Même attends na kati biloko to benga pétage. Les alliés tout justement style moko épais ça tu vas la tirer venga
Bamona qu'un pasteur ne peut pas oser faire ça, il ne peut pas parler comme ça, il ne peut pas agir comme ça. Et c'est ça qui a attiré les gens tout justement. Pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Tant que vous avez maté à dimanche, en direct, vous avez ah, même quand vous avez été mais je suis dans mon domaine. Voilà, pasteur dans le domaine, ils ont pasteur Yemoko, mais pasteur Internet famille Mbilinga. Internet Mbilinga, les lotos qui pétagent les sous-bisso. Tant que tu as bio, baonkra, banini, tout. Mais tout c'est la pasteur de Nile, si ba combo, na wapi. Bon, Internet, poto mezana pour ça, il va vraiment réponse ou pourquoi pétage? D'où vient d'abord cette nom? En fait, dans la salle de test, il y a longueur et il y a message. Je ne peux pas rentrer dans une église tout justement tant qu'on pétage ici. Oui. Parce qu'à un moment, dans la ils ont kamate. Ils ont kamate. Ils ont avec le lukanga. Nakena luki 6 mois na zongi. 6 mois na bandu. Oui, na 6 mois na ville bandu. J'étais là, na otambola moment kolongulu, na la prière, na lukanzambe ya solo. Nzama répondre na zonga. Tala chemin OK nango yango ti na otombolo lisusu. Pourtant na oti prison, attaque, nini, négligence. Alors na ke na bandaki papa pasteur, na yeti ne na zokende. Alors quand j'ai lancé mon anapétage, péter veut dire péter les plombs et péter ça te gaz te. Oh tout ça n'est gaz te. Péter oh tout le baya péter les plombs. Ça dit na poto ba na poto ba ebelongo na péter les plombs veut dire motasuki. Motasuki. Quand motasuki et là au moins etika la décision. Mobile à 5h, mobile à 4h, mouta pété plomb, côté bois, sopé le maï. Ah, mais nini, abi na lembi. Ou to continuer les balles, ou to kata les balles, qu'on arrange. Ça dit le pétage, les animaux, il y en a là qui tout bazar dépassé. Alors le là va dépasser, il faut que je trouve une solution pour mon problème. Voilà. C'est un mot qui précède la décision. Deuxièmement, pour avoir un pétage, or les pétage. Deuxième, les alliés Sengo. On a pété la gana Sengo. Donc on a créé un sens, on a la portée dans le monde. Mais la moko et qui, ça dit, on a senti que l'impact dans les zongi. Il y a un moni na zongi ma mon église, c'est quoi on a bandi ba croisade. On a bengi batu, mon lobby mercredi, na sali affiché, na tindeli batu. Faire partie plein. Mbologo donc plein. Donc et comme va dimanche plein et comme va mercredi plein. Donc on sentit que ndenge ngana bandanga des aibon. Ngana tika osala fiche pour la martyrité. Ba campagne tout na sala na pesa aka communiquer. So na pesa communiquer nde yangwana ekendaka. Donc pétage c'est un test nanga ya kotala est-ce que impact ça to izongi to ça. Voilà. Moi je pense que impact ça. Bon, il y a un journaliste. Oui, impact ça parce que les réseaux sociaux tout depuis au côté de l'eau. Donc, tout le monde a tindika yo tenez en bus, au tindiki et pas du moins place. Mais jusque là, toujours pasteur de Nile ici. Bon, ils ont volonté en Zambie. N'a qu'à nous gagner un pâté. Pour bah comment on l'a nanga prédication kala na hauteur ba 1000. Les gens ont comme 50 000. 50 000 vies. Dans ça là qui live mon gars comme on a 400 et quelques mille vies. Ça dit que batusko bakomo landanga nana nzambe bato nyonso bazali koto ya pétage na bakomi olandanga alo banini et bakomo église ozomona siko donc c'est que mosala na ngande nzambe atindaki nzambe akosa ate nangena oganye bato na nyonso alela ye na bango siko pa nkolo yango nazo ante année oyo 80% na sala nzambe 20% na pétage c'est-à-dire que social banalise banani. Mais pasteur, est-ce que tu as mon sous mon stade de martyr un jour? Oui, il faut qu'il y ait progressivement. Parce que yotika bisu na bilembo na. Oui, ça dit que oui, plus que ça. Yango mon aboyaki na travail va stade en 2021 pour déranger ngati.
Donc il faut na zonga na mitema batu totalement. Il faut na nuna kombo vendre lisusu totalement. Il faut na tia ba base solide na population. Nako kende mbangu te. Yango 2022 siko na bandi baction malem beti stade toké to koma. Moi province pe to ko. Na okende oui, na osala. Na udi de province mandu na sai déjà campagne monene. Et bon bana poto parce que bana poto. Ba zelanga. Poto vraiment. Na aux États-Unis après na ke France. Après France. Na ke Schengen. Après Schengen. Et ça ben la bika. Face à face na boketu waya. Oh. Face à face na boketu. Il est toujours mutu kola pondu à 4h du matin mutana na ya grand péter. Ya. Il y a un niveau à l'écolo. Pour pétage des ali. Pétage des ali, grand pétage des ali. Donc na rouleau des ali. Oya suka. Rouleau. À niveau likolo ya pétage. Donc rouleau de souka na pétage. Maintenant rouleau bandi ko bimisa biloko, ça dit que benda ngoti kuna. Mais pasteur, est-ce que vous aurez pas de temps soit boketu déjà bengayo, soit ba proche de la ngai. Oh donc vous soyez en avenir boketu. Mutu na ngai. Maître Turambomba a très bien na boketu, boketu za ngai, boketu personnel me connaît. Tout ça bien. Asa musa nai. Voilà. Et le pasteur Denis Lessi, Bokecho ça, Moussa Naé, pasteur Denis Lessi, Marambouza, vraiment il faut tout sur la vie tomber, mais tout ce qui est molo, pasteur, il y a besoin de nous bana photo botala yo, bana poursuivre. Vous avez un problème avec pasteur Mike Kalambay? Non, c'est mon petit. Très bien, parmi bateaux bas soutenir et dans la carte et bazo koto soutenir dans la carte. Pourquoi? Vous avez un problème avec Jackpot? Petit Mouké, petit Nanga au Afrique du Sud, nous avons fait la première vidéo à vous souhaiter. Nous avons fait une bande au Foulaye dans la TV. C'est petit à moi. Mais nous avons été. Oui, mais c'était nous avons été kaka petit wana misato wana mona bangwaya na mbongo $100. Vraiment, via Lingo Foulaye, au booster, n'a pas booster. Ça s'est passé comme ça. Et bandi bon après. Beaucoup t'en as payé Farafara? Non, dans tout ce que je faisais là, dans mon aide. Donc, pasteur, vous avez dit que rendez-vous. Tu es au Koutana et 4 jours, bisto Koutana na penel. Jours en $1800. Na cause de 1800 pour na dia mutambongo bandakala. Donc il y a c'est normal tant que il faut mourir. Donc ils ont été à foutre les gandés na oyo on a dossier reste les gars na. Asa d'abord na ba difficulté na noto to encourager à abima na pour basalier déjà avis des recherches na monango na réseaux sociaux donc azo lukae bon ngana na ko accélérer souté on a passé. Bon bah confrère au baozo appelé bâton na bango betara lisolo tipo soit disons yo mon peso ko. Mais tipo a bien vrai combat. C'est un grand leader. Pasteur. Oui. Dans la Genèse 24. En tant que prophète de la nation. Oui. On peut jamais t'insulter. Non, mais c'est pas. Bango bazo mouane ba insulter nga. Mais nga ziko nazo légaliser ba combo. Bo banani ba pesa combo passer warrior. Ba warrior. Terre. Ezali ba to affaire. Parce que nga kombo ya warrior nandimi yango esali ngai kasi kozomo bien tilelo pasteur warrior lalela ngo fort donc nde mpe bapesi nga tipo nandimi mais bapana eza na bible genèse bango epa na bango tipo moto aza koteka baesclave sikoyo bango bamoni yango ke neti nga na komoteka basi sikoyo nga sikoyo nalakisi bango ke bible na genèse 24 abraham abalisa mwana na ye ya mobali na commission atindi mutu akeiti kozwa mwasi asaleli ye kope ayele mpe mwasi donc na bible tipo oyo na sens bango batie ya mabe te parce que nani Eliezer moto akende obalisa Isaac donc ekosala mabe te nakozala mpe nani niese na ngai aza kitoko bakamarade na ngai moko aza na moyen aza bien nakoconnecte mpe bango ya lisumu te eza ya lisumu ya lisumu te ya lisumu te koconnecte bango mais siko babi mwasi ya bato ya aza mwasi te aza mwasi ya Kalambai te basala divorce total baza libala ya bana Mike azwana dote na ye biloko to akenda nango
azana rapport mosusu na été à part mwana bana donc nakenda na ye a booster mwana mère petit nanga petit yake na jeu ya bolingo siko baboyi na jeu ya bolingo siko ekomi ngai na kati ngai lote pasteur ba dormo lela lela na kombo na yo te asale lote ngabia mobali ya solo alela te gentleman alela te gentleman so baboyi yo il faut céder botikali bami bosali boye tout ça bon asala pe rien na ye donc bazali kaka bato ya pétage bapetaka mpo bato bamona ke bazali ensemble c'est ça l'idée au fait mpo epesa ye mwa masolo mais ye nzoka nde kaka wana akoti makambo ya bolingo na bolingo wana mpe mwana mwasi aboyi na ye atanga aboyi ye apete pétage na pétage pétage yango abandi delilesi atekelenga mwasi delilesi asali boyi nga na otaleka donc mais pasteur est-ce que vous avez du jour au jour on envahira internet nayebi te eloko yango on dirait internet elingi nazo comprendre internet elingi na kovanda boye na butu boye pasteur ayambali na Peniel kito bakiti okako mena biso famille momezaki wana bato ya pétage bato baomona phase wana te mais biso toopete na biso awa pasteur nakosote na biso lembisa momoke nakendaki ye pa Elise awa a remplacé Penel pas Elise actrice sikoyo yango tobetaki mwa pétage wana mpo omona kazaka biso ke niveau okotisi polémique na bapale non et puis mutu azotala chaussette oyo bachaussette eza baba de contention eza médical voilà eza médical au fait pour la circulation ensemble so comme na mwa âge avancé il faut kolata yango mpo esirikilaka sans bien eza babenga bas de contention bamédecin bayebi yango bato bainfirmier bayebi bana poto mpe bayebi yango siko bango bakanisa so onde boyokana ebolata bakilote bino mibale te yaza mutapeta ja mwana poto alataka nde bakupe bamini alataka ye biloko wana eza na rapport te ana ndako na ye wana pale na ye pale na ye atamboli na kaka na kupe na ye wana tia ye wana kola ovimbisa bato ebele mitema yango ozolikolo baproblème te ngai nayokaka ngai elengi so baotanga komonanga ambie wa mal c'est important mais un grand homme c'est celui qu'on cite le nom ambie ya mal soki bato baotanga komono te c'est kosili siko actualité ya siki il faut ezalaka chaque jour donc yo moko nde okomprena no je te mais ngai soki makambo komolala il faut na créer événement c'est ça non ezala bongo sikoyo ntango bamoni makambo wana ye basepeli bakoti na pervers bakomi bapervers batata ebele bakomi utiliser nudité ya mwana babanda kosalela yango makambo ozomona heureusement ke azali mwasi kitoko mbeli asila asambwaki na mboko mais plus que basali biloko wana plus epesa une autorité makasi eleki nango te eleki donc bango bakanisaki ke baoboma est ce que Peniel vraiment akolandela te parce que biso nyonso toyebi bavideo wana ezalaka mais l'état azolandela yango te nalobi no avis de recherche ezali mais yezana bachroniqueur oyo baozo pe tona baokanga bango ebele baokanga obika nga na tala émission ebele te nayebi so vérité ngai nafuni nanga mutu te mais baokanga bango mais comme on eza osite ofunda moi quelques jours non moi je suis un pasteur un papa nako ofunda journaliste nde je peux pas mga bafinga nga lelo bafinga nga kaka nakoki jamais kofunda bajournaliste notamment Ken Piana non nga na ebi kutu mwana yo mwana na nzondo te yafinga nga banda kala aloba mais malgré kofinga pe ozongisaka ye toujours te mbalo motema monene na papa mbalo na boyi yango moni apete trop na boyi kosala bémission na chaîne na ye mais yango wana naza kosala epa Gigi Sasa Peggy Sasa aza kosala bémission na nga azokotisa epa na ye bon naloba ye eloko te ekoma edi ya baproche tokutana na matanga asengaki nga pardon ya Belao asengaki nga pardon tokutani na résidence mpe ya Belao asengaki nga pardon avie etalaka komona il faut ka tovandela yango na kati ezaka na niveau wana mais ti akoti niveau mabe nasepeli te mais baya na ye koko abengaki nga et puis moto moins important Afrique du Sud mpe abengaki nga mais nga na ye nafuti bango te mais baza poursuivi oui ça je peux pas cacher baza
clique ya ba journaliste. Na évité mais moi liste les comédiens, journalistes, oui, ils sont poursuivis. Donc c'est Péniel qui fait des demandes. Je sais pas. Non, responsable à pénalité, hein, du point de vue juridique. Pasteur, aux responsable à pénalité. Pasteur, comment on peut ça Péniel a voyagé tel jour. Même moi, tu vas lobby, on dirait comme même porte-parole. Non, c'est ma fille. Dans le bas, si. Porte-parole, il y a un foutanga. Foutanga, na opesa. À ça, moi, Jonathan, Zamba, on considéré comme ma famille, quoi. Donc, nous défendre parce que tu vas boire humilier, sa réputation. Voilà. C'est pourquoi je l'ai défendu. Moi, je défends les gens en détresse et les gens qui font du bien. Net ba betachou, net azuma on a ciré à l'ongole une étape à cirage, à foutre les classes. Il y a primaire, humanité, secondaire, après si maman est bon, à changer vie, d'accord, changer, l'autre changer, et puis à veiller sur lui. Donc, au moins, on a l'obélaka, bateau à bouille. Ma maman Denise Nakero, ma maman Olive, bateau à Boulamou. Moi, j'aime ces gens-là. Mais peut-être ce qu'on comprend. Jeff, docteur Jeff, le Teta, bateau à bouille. Docteur Jeff. Moi, je les soutiens. Un sportif sans kiss. Moi, je soutiens des choses comme ça. J'aime des choses simples mais bien. Aux sportifs, mais aussi ma kissité. Voilà. C'est très bien, c'est trop sexy. Donc, moi, je suis humilié pour si ça est mon thématique. Yango moni jo ana to pété kama muke pour ba toi ça dit que allez il s'en fout. Internet vraiment ikoui non na biso ke loko ana kaka non na biso ke moi j'ai vu ça vers 23h minutes oh pasteur bien baba de médical maintenant oui comme le mususu oh mais aboya Péniel bakabala ba yo la te fona mbongo ali mbongo abatu ye wala yo yebi Péniel ali yo mbongo yo ya souverenga non ayebi que ça mensonge et puis ye mo ayebi. Mais pasteur, question nanga onazo kenanga pour toi de belles filles ba toujours tout ya pasteur Denis. Eza miniki na mitenge. Miniki na mitenge ya pouvoir ya basakata. Et atiraga. Miniki na mitenge. Na mitenge. Yangwana. Lelo esa la jolie Nathalie Makoma pe. Oui. Et puis na foulère. Na mutu moso yele maboko na ngai fona foula. Pozo kanga photo na nga de mokili. Voilà. Donc yé Péniel a yebi ke a mutu ya ba nani wana. Ayebi ke pasteur Denis s'appelle fona booster na Congo pour y aller aux États-Unis mais na kina mudaka wa booster yanga et puis na PC carnet d'adresse ana posa mona muto so alingi asenga ye soutien pour na ba game na business na ngana na carnet d'adresse ko la fali donc ti abeti na kano nezaka pour ça meilleur mais parce que azana carnet d'adresse et tout à master moi c'est président mutunaye. Donc, il y a président wana beta de kuna na palais présidentiel. Vous au Cameroun a organisé. Muna na obenga yekaka. Carnet d'adresse désolé. Peut-être que papa a un carnet d'adresse et puis voilà. Mutunyo c'est comme on a na nzela na ngati pas président on a. Oh, abongo ngana na place na kota ate. Non, na lobby pénalité, na lobby mutunyo so na besoin na koko misayo. Na bunati ba au monde un peu président. Voilà le mot. Moi j'aime cet exercice là. Baba Makoma ngana mema eti pas président donc voilà donc na grâce wana yako za l'escalier ko dinga muninga mata bon maintenant kuta ngana bengra mais c'est pas grave. Mais tout le monde peut même le téléspectateur excusez même le pasteur Mike pasteur Denis Simta commissaire pe na soutenir fort aba Thomas Loko fait biso tout biango soutenance alors ngai na petit na Mike passer Mike toi mabete mais
peut-être que Batunde. te ye moko pe akomonaka ah mais vie na ngai ngana na problème na mutu ya zokumisaka ya soutenir c'est normal un humain faut ayoka moi passe mais bo solo la rappel bon Mike a un téléphone pendant te de nature oh Mike azawana donc ye azaka net vie kimbuta kimbuta azaka gouverneur ayamba téléphone te rare soki Mike azio na téléphone au côté hygiène loba ya benga yo mais to sola biso mais pasteur on s'appelle déjà ba démarche pour na ina peniel pour que ba ngai souci na nga ezali pona mona nde balingana kaka nga souci na nga ezali ke bazala couple na bango eza un bon couple qui a fait rêver les gens voilà si yanga zongela mwasi ne mwasi na ye kaka a récupérer bayi mama na couple ça démarche on a go naza capable na sala rango mais parce que bateau botela biso ba pour ça mona PC garde na bundi oh parce que Penel a retiré qui avocat na États-Unis na procès na bise longo l'avocat tant avocat longwe eza occasion o ya tikela Mike pour à sa démarche ya garde donc j'ai fait beaucoup de travail peut-être d'ailleurs bien monté mais c'est moi qui fait travailler nani non laisse le papa ya bana bana droit ya papa na bango a passé temps avant na bango même azwa bango et au décharger au coup de bango belé business na ça bien mais tout le temps tu dois être chez aux alepa ya batunayo donc c'est comme ça donc je peux pas faire Mike Mabe na go sala Mabe. Voilà, s'il faut lancer un message et pas frère Mike Kalamba. Non, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mais naïbi koko mirimire pour battre opposer biso. T'as de laisser faire ça pour toi, non. Nana Mike tout cas au sonate. Kutu na benga kae na fio San Brambui. Basala duo moko na nzemo moko na benga bango ba utne dans le Seigneur. Ba mata bango mi balé à Mike. Mike abeta bien, Mike abo, Mike il a un feeling, mana nani. Pele siko na aura. Mon couple wana ezali maman na couple. Donc bato basala i tout couple na kufa. Na linga tsuba sala bien pour mama mabe ya libosote. Parce que si continue na ba guerre mabe koya. Oui. Mabe koya. Et comme on a un niveau mabe. Un niveau mabe. Alors pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut? Faut pas dialoguer, faut pas solo laka, faut pas vendre un peu ensemble, tout ça, ba talibana, ba memi bana, on va ensemble, bana bazabi innocent. Voilà, nous allons parler. Donc tu as compris? Si j'ai compris. J'ai bien compris. Ouais. Pasteur Denis Lessi jamais un problème. Non, frère Mike non. Il sait. Nabenga qui jour mobo nabenga qui avant Penelaya pour tout solo la mangamba garde wan. Absika vie na okende Tanzanie so mboka mobo. So na sisi avant na kende na omona. Mais akenda ka moninga te. Peut-être pressé. Après papa mbi akufi. Donc to kota mama tanga wana donc tout ça. Voilà, le pasteur Denis Lessi a été Soubisso filmé. Mais pourquoi pasteur? Ça dit ngai partout dans Okota place où vie ezali, place où intérêt ezali, place où nzamba kozwa lokumu na Okota. Apparemment Kachango est sousté hein. Que plus c'est comme payer budget sur ça, tu es là. Mais c'est lui qui ne travaille pas ne mange pas. Et c'est passé veut dire au filet. Oh. Même papa na sérieux au monde na balingi mbongo koleka ngai. Ngana za na clair après nzambe za mbongo. Pour ça za na mbongo, moi ça oboya yote, muta oboya yote, au résoudre ba problème. Maintenant zwango na voix normale. Na bango mo bat ba yo proposer. Film na oboya nene, magie en ligne. Titre film magie en ligne. Magie en ligne. Ndena ndimiti ngana o jouer rôle principal, Elise Aza second, Aza principal bisumbale. Ba pasteur pe banakati, ba musicien ya minene ba benakati. Donc tous dans 3 tableaux, ils ont tourné aux États-Unis, en Angleterre. Donc pasteur a s'envolé déjà. Ils ont problème. Où s'envolé? Net au banda. Ah bon banda. Mais bah au toucher ba partie de tout monde arrière mon pasteur. Ce que yeye kaka. Pasteur na niveau na yo. Boy san, na sa ekobote. Ouais, tournage. Que mo pour la lina maman na mbetu. Eza ba scène, ba caméra za na c'est comme ça.
Ça dit caméra, il y a tout ça émission. Caméra, si on a passé le bonheur, il nous a bêtise devant la caméra. Mais tout là, l'hyper, maman, nini. Nani, t'es maman, nini, t'es. Ah, moi, c'est dans la film. Na joué rôle na ya papa. Ya papa. Si go batwa yo gra ma wapani. Les hommes filment. Tout balingi te pasta que nzela wana. Naza muta théâtre été. Naza film. Tu disais que le plus grand pasteur du monde à ça là. Oui. Bon siko. Ngamu dali bosote. Acteur on a pu tourner film il y a chrétien pourtant ça païen. Biso pe tout ça va chrétien donc tourner film na rôle reverse pour permettre tout à bananza. Voilà. Parce que yo côté la bango mouvement tikuna. Na côté la nazo kota. Yo to karaté mbala moko na kota ka na bena bango. Ya moni ba musicien profane balinganga, on a batu pe ba sambela balinganga. Batu ba boya nga kaka batu mabi. A passer à mabi. Oh. Il y a des pasteurs mabé Azali. Wa mta mabi. Mais relation nous avons différents pasteurs. Moi quatre. Ils a bien mais et belé baza pétage trop ba hypocrite. Nga sko la linga hypocrite. Na mon pasteur moi lingi na TV onde to abo to se ngodia ze ba président. Nde to zana po to bana osiswana ba pasteur. Eze yo mo exemplaire. Eze bino ba pasteur wana ba ataki comme abene na biso nyoso wana. Beauté ya biso ni. Botiki la biso héritage ni. Biso to bimi na mystique a fourmi biso moko. Et puis tout ça les ba confesseur religieuse neti dodo azab de amukonzi confesseur religieux et puis plateforme avec confesseur religieuse yemu da président. On lui doit du respect. Ce que bango ba ke négocier la réunion exemple nini bango ba opesa biso na Congo wao. Tangelanga bato na nyonso batangi. Baza ancien par rapport na omoni. Ba pesa biso nini. Aussi mona ba renisa biso. Non. Mais balingi pouvoir parce que Dodo a eu pouvoir parce que Delis a commis évêque pour Goto muta na kwena. Président soka salaire wana ba boya président. Pour biso to soutenir président. Voilà. Ba passer wana nyonso ba soutenir président. C'est pas le moment. Pour ba discours à boyer et ça les mana ba TV. Pour na moni bango ba bani ko loba dia ba télé. Nana ngwa nomé bango. Moni bulu yeke kokota eloko wana ekota bulu yeke po biso tokotelemela yango voilà somona totelemela yango biso na ba dodo kamba totelema yango na ba confession mosusu totelemela yango bo gérer l'église na bino na ba pasteur na bino voilà bino bosali biso te boya ko gérer biso nde oh muda na kwena ye mais président il faut inviter Bino Kalaté à ngana kendana batuti yo moko ngana manga ngamo ngana kendana batuti basala l'association en mais c'est sengi président na okete pasteur Denis Lessi alukelanga ngamoko ouais pour ngasa la ngamoko aba na okumisa la okumisa ngamo yo moko voilà na pia bekra prophétique na ngamo et puis simba ya ko sangana te simba donc bango sikoyo ba monique faut bazwa partiment à pouvoir vous avez déjà des pouvoirs dans vos églises ouais les lots c'est Dodo qui gère l'église des réveils voilà ngana o gérer réveil réformé voilà et go git bato sande biso muto azana kwena ye bino bolingi bo bana suspendre bato bongo mabe bino bosala nana suspendre bino personne et puis ba mabe so bosala mabe lelo nana suspendre bino pour mutu moko to tika ne papa ya logique ezara vient kelani on peut lui reprocher les gars mbongo to nani mutu to alinga mbongo mais na témoignage à malamu c'est papa kelani na bato ba konde bo siko ya liloba bo yo siko oya kote ya biso mamunini ya série yo zala ngopo yo mo il faut pas suspendre yo yo mo sa mamabe nyozo la ga deliles biloko tout ozo mona na bato belé walo ga deliles mais tout le monde passer va danger pasteur tout le monde est sous papa mokonza mboka soi-disant mboka kufa nango kufa mboka kufa nango yo en tant que pasteur oyoka kiango ça là parce que toi tu soutiens le président allo vérité papa mboka congolais alinga kinitete lumumba nani ba bundi indépendance socio indépendance babandi lumumba comme si na problème na Kasavu o alongoli moninga wa longola mobuta yo kota la katikata ça coup d'état donc c'est pour montrer que chaque fois mboka ezo décoller il faut que ba politicien ba soana
na ba pasteur pe pour mboke si maman na politique na prière côté prière pétage côté politique pétage alors le pétage est aussi partout na ba institution yango zo mona biloko na nyonso ti ndenge ki esali faux amboka esali faux président lobi vérité alobi mboka bino bozoloba biso toyokoyiba toyokoyiba te nde toye tokuti dia mboka ekufaki tozobakisa mwa mabele mpo libulu wana emata mwa moke donc oyo akoya aye kobakisa mboka ebongaka mokolo moto lidossier ayi makasi. Donc tu es pour le président de la République? Oui. Na président 100% maloba lobi na ndenga loba imbujima ebandeko nanga ana raison aza en campagne peut-être aza na campagne pour 2023 base nezani ils ont beaucoup naïf. Vous serez mes témoins en Jérusalem. Il faut convaincre les Batouana pour famille naïve biologique physique n'est pas moi. Et ça tribalisme était alingete meilleur respecté du monde na ya Congo yewa na lingeta amusagata est-ce que amuluba oh mutazaki mu continent za muluba mais alongolié atie musagata na peut-être ça comprendre. Si je te comprends. Donc moi j'aime Félix pourquoi il a les idées futures. Moi j'aime le futur. Ba américain ba travailler ba loi il y a 100 ans. Ba européen 30 ans, congolais linga lelo. Té. Comme à ça, bah, loi, il y a 10 ans, 15 ans, il est en train de planter les trous. Oh, il coupe ça, il y lobby. Donc, moi, je crois que faut t'encourager. Faut t'encourager pour en tout cas, vous allez en fonction de mon côté. Congo va te botter chaque jour, papa. Les lobos, ils sont au maternité, plein à craquer. Bakangana bana. Mais il peut y avoir un peu faux. Pasteur, soutenant à ta mot, on fait un peu mon. Na sala, na longue d'esprit à bruit, na commune de mutasese. Ok, les va pas abed ça les samuto. Na mope muto. L'obis batoari église à moi na pesa maman mon bongo. C'est comme ça. Voilà. Biso tozabana arche de Noé, to soutenir pasteur Denis Lessi, moi également Nazara nangambu pasteur, mais pasteur Denis Lessi moko ya yo. Oyo pe bozalaka vraiment na famille tant azonga mboka oyambaka bozalaka vraiment atika biso au nom du général de Fao. Un mot d'abord la disparition na et puis corps ne paye qui lobby mais corps apparemment a été négligé parce que comment on a beaucoup de temps presque une semaine quelques jours. Alors yo en tant que mutuna yo mère ami na yo parce que vous avez dernière question. Mère ami na yo niveau de sabotage au en tout cas, nous déplorons parce que nous avons mirimir makasi. Voilà. Franchement, ba négliger général des fois on a baninga naé et puis ba négliger na ba star congolaise et puis ba négliger Babanaïk de me belé baboma na era wa Kabila yi chauffeur na yi ma mema un exil forcé et puis c'est ba souci ba maladie les loyo sucré et memi parce que ba covid doit aller linga sucré voilà a souffrir nango tout monter malama monta pesa nga instrument au filet pendant un mois comme à Denis Lessi oh les loyo bilo do sepela na yi mais source na nzamba utiliser des femmes na place qui va passer va pianga instrument ba boy ya pianga au filet pendant un mois plein à craquer ba tu ba yebi arche de Noé mamo qui était à la base c'est Dieu au travers ya na pianga na combi na carburant général de mon balwana Seigneur que son âme repose en paix ba kei na bango moko ba ke ba futi ba go passe gouvernement bolela ki papa mba bien o pe za trempe papa mba des fois on takala na binisa biso ba mour scolaire na yoka ki angolobi na la 4 heures pour na des fois na yoka na lelaki elobi donc les liés à travers baloyembo na ye moko oui na lelaki elobi mutu mombimba
tie moi vino nanga na meli vers moi vino na bande otianze monene na bande yoka na yoki na yoki na yoki affaire ya vino non Mami Kimberly depuis London sur la bomba na leli def na leli ah des fois on a landé na talib imaginer na Joe Poster na tel en tout cas le quoi beaucoup tani kuna bossa orchestre mongo ya makasi parce que Joe Poster ye ba ben ya mambo bango tu ba ozele kuna maman équipe nationale les alibotsona ba vie mutumba ba osala e oleka na ndeni ba obeta na mondo na pe affaire ezalaka ba obeta maman na équipe que c'est léopard parce que nde bazala soki nzamba bakozongisela biso bango c'est grave nzamba azwa lokumu mais un mot par rapport à Werenson parce que lelo Werenson mouvement mais en tout cas na semaine nanga te boleli mutu nanga biete bolukaka mikolo kobima na boya bayozi na bino na bana babilamba na bino na basapato na bino eza na sans effet mutu amono peti moninga akufi ata présence ya leader mon côté exact mais pasteur mais pourquoi aucun dette te na na campagne c'est vrai lobby tout ça qui a une église donc ngai na olele na ndenge nanga na olele na ndenge nanga ba danseuse ba benga nga na benga bango lobby je crois ba oya lobby ba danseuse na je peux porter ma petite contribution voilà mais est-ce qu'il y aura la présence des pasteurs de Nile ici na VM oui na ozala c'est un commandant et pièce Zoya il faut là ta c'est faut na za bitumbati voilà jour à bitumbati pasteur de Nile toujours chic petit dagato bunda mais pasteur apparemment bato bando ya vers yo moi basongi bakenda pour moi vérité ya kanda to asu bango te sila pe malamu na lingi suba so yo mutaki vers yo soki akeka so roboyi asidi pe mbamo so ça ça dit à quoi ba prière non un leader a salué ma bête ngana salué ma bête yo bando finga si na par exemple penela na problème na ni jackpot beaucoup singa na kati pourquoi ba ko finga ngai mais na occupé bango te donc moi je crois que moi mutu nyonso a salanga mabe na s'éloigner voilà na s'éloigner pour éviter les potopoto nzamba aussi liso parce que Dieu ne prend jamais un coupable innocent ni un innocent coupable tango yo nga na selo mabe to bando finga nzamba okoiso si c'est au succès osengele pe ba pese maladie so na modire eza mabe po mutu akufa en 3 secondes OK mutu abotamaka na 9 mois mais mutu akufa même nganga po aboma mutu 3 secondes et à molai te mais po na kobota mutu ezwaka temps moi je peux pas maudire un conseil na petit no Sankara de Kunta o Sankara aza agolongwa te amake te mais azaki na bapasi vice-président du mouvement aza na bien mais Sankara muta bapétage alowa biso oui amuta babezi falo bakaza vice-président po énervé batu mususu mais ba collègue ne peut ba telemeli yango te est-ce que na papier aza vice-président ai bine ko loba ateli masolo na yana denga na loba que penela mwana nga papa moko boya les États-Unis père moko boya ya mutu moko songola bi delile boye bisa alo baka bongo te ya botaye donc on va que batu mutu ba petaka bongo donc elo la zoloba yali que alobi a vice-président il a la façon na ya loba que après wera zanga mais wera ne peut pas chasser c'est son produit c'est sa fierté des chèques des nani muta que potazu mukana mo ke États-Unis comment le français non mais ça c'est le cachet même de sera bengani Sankara ko vivre na qualité baba mi on doit vivre ndé doit pour landela ngo non mais na yebi c'est son ami ba o ça ba délire na bango mais a ko ka vivre na été parce que aza wera c'est le son de wera qui est dans Sankara ba ko boya na te ba éternel. Voilà. Il fait partie du décor Yahwera. Aucun ne peut surpasser Nani Sankara. Sankara, comme star. Sankara, soit Zulu, Bayokai.
mais afinga ngate pour respecter. Si. C'est un garçon très respectueux. Amoni problème na ye abika comme yaza vice-président pour ba péter. Ba péter pe. Et souci n'est pas on appelle au Sabino na longwe na ngate. Nazala ngai. Donc azana eka la wera pe oboya ka ete kolanda wera te o la boy sakara no diste ya kokate. Wera sa passer la 5 ans. Sakara ko kufa bola wera. Si. Pona batututé. Mais pour la fali te masana e. Yana tumudo bisanga boya fali. Ya yobu ya kangi misu eko salamaka jamais. Yo au moins te garçon na che parti mon boye na kenaki no hotel acha po ba mona kinga na zo tonga fali. Amutune kufa. Donc azwa non a pété parce que todo solo la acha li solo mobimba. Bana ba de tina suka. Na en tout cas ba rythme ça va rythme oyo un jour ego ponga na neti mutu na osala yo tango na osala na lobani plusieurs fois na loba nani héritier a commis pembe et c'est on ça que tonga fali non abeti rythme bien na biba rythme oyo et ça va rythme solo na bité so copain pour na osala yo promotion si siko na ofinga fali ndeni un mutu abeta na bakana. On appelle ça va parce ah non, mais ce gars-là, il est fort. Moi, quelques mots par rapport à... Il est fort. Bravo l'artiste, t'es fort. Est-ce que Bengi peut falloir le dire par rapport à ce qui s'est passé à Cannes? Mais ok, c'est la famille Nangati. Wario nga présidente. Na ya Wario la gouvernement. Ngande chef. Oh, le gouvernement. Mais Wario ka. Na président Wario. La bien, bon il est président Wario ça. Yo. Oh. Bango tout baebi ki wala mukoza ba Wario. Ils sont là, vous êtes là les Warriors, vous êtes là. Ça fait longtemps Warriors. Je vous sens plus là, il faut chauffer. Les Warriors, vous pouvez commenter cette émission parce que Pasteur Denis Lessi. Il faut chauffer. Mais l'obité que na on dit ma vérité. Voilà. Et limite que na 007 te moto au boy sangate na za esclave ya mutu te. Na lingi fali parce que moi na nga petit na nga ya voilà. Mais bon papa Fali, moi papa Fali. Asai. Moi relation dans toujours en bon terme. Na yo na papa Fali. Papa Fali te. Fali à papa te. Fali à na maman. Kofi Olomide. Babota rande mwana na maman. Te na bi Kofi Olomide. Maman. Mais biso boto. Maman ya botaye. Mais pasteur. Bon na musala. Yende abotaye na musala. Ça dit que maman na ye. Maman na. Mais relation na maman Fali. Ça va. Pasteur. Mutuna ko kitete o ko ta côté. Apparemment migolo pe mo ba pétage pesa côté na te mutuna ngai. Mutuna ngai. Mutanga to bogisa kaka. Ate baby to bogisa. Ah non parce que niveau salaire marketing, niveau salaire promo non. Te la ndi bagai. Mutuna. Kofi Olomide. Te mutuna ngai. Double King. Mutuna ngai. Vraiment. Mutuna ngai. Mais to pétaire mo to pétaner. Actuellement bois pété. Na pétage. Tout ça na ta mort. Hello te. Mutuna ngai yakati. Pétage te. Ya pétage. On dit au bomba. Oui, na bombi mais tu la pétage te. Mutuna ngai. Voilà. Il est fort. Ouais, Mutuna. Merci. À la émission. Ngana to za beaucoup. Mais Mutuna ngai. Bandeko ba déranger ya kosakana te. Bon, tout ce qu'il appelle bandeko mususu. Vraiment, c'était la pasteur Denis Lessi Andimagi, vraiment, invitation à Bicho, vraiment un grand merci Naé. Quelques dédicaces, pasteur Denis Lessi. Toujours maman Nakero. Oui, maman Nakero. Mais il y a des projets d'avenir. Parce qu'il faut en avoir un projet en tant que pasteur. Oui, en tant que pasteur, oui. Mais na moningo bilavina comme sénateur. On a habité dans le bureau. Oh, ma sénateur. Comme sénateur. Donc, Mandezo est pasteur comme sénateur. Mais ngasko nan ba convaincre pour nga ko vendre place monde. Si. Ba olongolanga kaka. Comme sénateur. Mais habité men so na okoka. So na kokite o Hollande nga na tikili. Mais on va dire na partie mon côté. Na la partie. Oh, oui. Partie. Na c'est ngobilati. Ngobila dans la union sacrée. Te ngobila na union sacrée mais na partie na ye. Peut perdre. Te alongwa. Alongwa peut perdre. Asa la partie na ye. Ngobila la partie na.
Donc yo rejoindre quand Ngobila. Pour comme sénateur, il faut qu'il y ait un sénateur. Le meilleur gouverneur. Le meilleur gouverneur. Pasteur yo sokomi ko beta li solo ya boy ça ne dit pas stolé. Tende ngona ngai. Ah, ndeka la fali. Ya ndela o soutenir. Pour Mikolo zo soutenir tous à la clair. Mikolo zo soutenir Fachi. Papa Mokonza Mboka. Kasi ye Ngobila mutamemi biso kuna. Alobi soki muto alinga ngati foto linga Fati. Voilà. Yango to lingi Fati. Yango biso na stocké kuna. Mokolo ya oboya Ngobila biso toke. Na Viemboso. La vie la biso abwala. Donc ye apesi biso confiance na lingete. Anomele biso lingete apesi confiance ndeko na biso. Yango biso ko sanima indombe to soutenir ye kwilu to soutenir kwanga to soutenir. Na bozonga pepa na bino muna bobongisa pe village pasteur. Basa kata maboko makasi papa baza batu bon ba mu. Yo comme on s'approche na bango beta bata moi c'était. Batu wana on dirait bana niveau à pétage à haut niveau. Donc on dirait ba yo raté. Ça dit que ba maboko makasi mutu na mona maboko pétage ezaka alingete. Zamari Lukulasi. Voilà. Et papa Mboso. Kala na yeba ki teke za maboko makasi ndiri yango mona papa Mboso ane maboko makasi te. C'est pasteur. Na lete. Tele papa Mboso azawa na zola na ata enfrante. Na soutenir ka po ya papa na biso. Ata enfrante. Même Félix Ndozo mona na zola nga mbongo pa na été. À part jour ba yamba biso. Tout ce que je fais là c'est Dieu. Que Boimbongo mo baba youte pas présent y était. Bon Mikolo no ba au travers peut-être batulaye amoninga c'est la même chose mutana ko pianga mo loko français vraiment passer félicitations mais yé moko boy na senga été et puis tout ta maman bongo te même temps to kena mais Mikolo pas maman Denise Neguerou apparemment pasteur on peut relire parce que Mikolo est commis non peut-être au travers il y a Benassoud oui oui peut-être na roli on a ndenga Benassoud donc président tolinga kayo nganet boye église nanga mobimba va voter pour moi ben pas pasteur yo pour voter donc ba confession religieuse nanga to voter voilà pasteur Denis Lessi balinga Denis Lessi to voter to voter biso to voter papa Fachi quelques dédicaces na bani na Ngobila le meilleur gouverneur du Congo babinga wakatanga pe wana makasi na mama Fifi na nani oyo nani qui a lu la Kabila qui a bouillé babia makasi pe fona mona ngana ndima te mama Fifi ndesa te fona mona te na mona papa goloba biloko polo bate te mama Fifi nde tozoyo mais fona mona te ngamo fona kende Nathalie et aux invitations ba openga babenga ngande na olukango pour jusque là Ngobila m'a convaincu. Et puis l'homme le plus influent après le président c'est lui. Il est 79%, président 83. Donc ça va hein. Sondage est vrai. Donc Nikolo la mon a été dans mon œil. Azaïna misale belé a été peu conférence mon en Afrique donc depuis aïe na monete na lukaye. Voilà. Et puis bien aïe il est ouvert à tout. Maboko pété toujours. Maboko pété. Ngai soza maboko makasi kutu na oposa na te. Ezo mona na. Le biloko na mzila musika. Ezo mona na. Na pesi pe mbotele maman Kilala. Oui bien. Oh fallait ayema. Pepito Kilala. Pepito Kilala. Ser nanga moko ya propre ya pembe. Pepito Kilala. Na mwana na Yann Kilala. Yann Kilala. Le producteur ya Petit Ndunda. Baba Ndunda. Mama Ndunda. Ser nanga Pepito Kilala. Petit wana ya 20 ans wana Petit wana nde muta a produire. A produire Petit wana Mama Ndunda. Mais moi Pepito. Moi no mo pas ai lycée Chibangu na Londres kuna. Ah parce que lycée maître avocat. Avocat. Maître lycée Chibangu. Wa mutu na ngai to tangane mana ba Lubumbashi. Mami Kimberly, Yaya Lucien Chibangu, donc la Pezambote. Oui, pasteur Denis Lessi, après ça moi quelqu'un. Naomi Wilf. Oui. Auti Suisse, Mosquitoko, Anne Loranzam. Anna Mintenge na Minik. Bah ça là déjà moi système. Au livre de vie. Soza wate tu ne vis pas. Pezambote na prophète Dominique Condé. Le grand prophète Nandi Marais. De tête Naïna Maman Rachel, malgré distance,
Ali Bandambokat. Malgré distance, malgré tout, mais ça va. Nandi Marabango. Mais tu rembomba l'imbattable. Djongade, le meilleur restaurant. C'est au lit à Tabaya, solo. Washington, grand pays en Suisse. Et puis, Ketchulwa, maman présidente. Ndeko lwa oya joueur artiste mais on a pire nga donc osangana yazanga mabanga te yazat maman présidente FP Paul Fipiko Diezola Mutalombi Irene Mukabila na yena yu Mukabila basa mitenga na miniki Valérie Mala la noblesse Arike Azeka Bob Keti Papi Gene Kin Lova Trésor Ngando Papa Yoyo Justin Panzou, mon ami personnel, l'homme riche, El Manning en Argentin, vétérinaire Henri. Je suis mon vétérinaire à Opes Liban, numéro 082 24 14 168. Moudassa Batia à Liban est dans le téléphone. Vraiment. Il y a Tsenga Liban dans le téléphone 082 24 14 168. Moi, vétérinaire à pasteur. Mais il faut faire que ça l'attention parce que il y a là, Siméon Denile, Simon Nanga, Ndialinga Bamboa, Zana Bamboa, et Béli, Berger allemand. Des vétérinaires na yewan Simon les autres binana les photocopies de son papa yewan azatu Van Ker mananga et puis na bâtiment de mabanga oui o nyoso banga mena éliminé belé ba sur la tête matika en 2021 Jessica Blessing Aziz Makukula Violeta Scalaire Veris Vwemba bienvenue Makanga Jansi Mayasi Force Italia Patrick Tshisekedi, Trésor Chimbalanga, et puis honorable Nelly Bolenge, princesse Bolenge, ma fille propre. Et puis voilà quoi. Donc on appelle si. Christian Tshisekedi. Christian Tshisekedi, wa mutunangai. Oui, pense on a bien mis. Mutunangai. Nde na pesi bango tumbote na kupesi pe colonel Mopepe Mbote sikazali. Na prison nzamba batela akanisa yo. Na PCP Mbote na Olivier Belesi na ndeko nanga Fortune Menge numéro ebungi botindelanga numéro nzamba pambola bino oui Abedachour le boss des boss celui qui transforme la femme qui cire la petite de 8 ans voilà qui devient aujourd'hui boss Nzambe qui t'a mis au monde Abed. Oh, merci. Voilà. Ciao. Merci, c'était là, pasteur de Niles Andima qui vous m'a invitation à Glisso. Quant à moi, je salue Aline Mwimba, et Dr Jackson Lubanga, Tracy Landou, Olivier Doumou du côté de Brazzaville, l'honorable Gaëtan Kodia, l'honorable Rémi Ayayos, Magali Landou, Christelle Landou, sans oublier bandeko nanga nyos tu bazara nanga bandeko nanga ope to zaina bona Maroc merci Nabino pour notre soutien José de Castro merci na yo merci na bandeko nyos Anelka Capriski na bosani yote d'ici là portez-vous bien bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.